C'était mon pote. Donc, il te comprenait pas. Donc, ceux qui bosolo li oleli mbongo miliki, oleli mbongo kushi, oleli evi azoya Belgique, ayaka bout minuit, abimi, ake banganda, à koti 6h, 9h abimi, ozole la pa nokwana, le nokola, il savait pas quoi faire. Le nokola, il savait pas quoi faire. Non, ma belle, eza noko ozolo bate, eza noko à Belgique te, eza noko à France, ou à Mastananga. Ceux qui n'ont quoi Belgique, à Bengi, n'ont quoi France pas Benga, mais cette fille, elle est comment? Donc, ici, quand nous sommes les caposa, na valeur, yo valeur, nous, na TikTok, na réseaux sociaux, na vie à solo boy, les gens ne te respectent pas. Samba kiss, na oyo envuta kabatu. Vraiment, toi solo. Rempli de Saint-Esprit, rempli de kibokoko. Alors, mona mbamo que osa sirène, mais à mauvaise qualité. Donc, noko wana bande ko sekwe pananga. Il m'appelait à chaque fois, mais cette fille, elle est comment? Elle voit pas que le gars ne l'aime pas. Elle se rend pas compte qu'elle a déjà eu à critiquer Neveu Nabiso, que Neveu Ayaki Bouéboué, tout ça. Hein? Lui, il est venu parce qu'il était le Koso. Maintenant, le problème, que quand tu es parti en Suisse, Evie ne voulait plus de toi. Naba kisi na yo, tellement Evie zoya sous Belgique qui trottait. Ba pesio ba kisi na maman autorité moko. Ok, no lamba, oche la Evie, pour azonga sous na ba sentiment na yo, oya ko prouver biso na réseaux sociaux, nazana papa, parce que, au bando ça va Evie ba vidéo, ya rofinga ba zozo, pendant que yo moko zozo pembe na ye, parce que tu lui remettais de l'argent. Nengo senga pe Félix Tigre, ope sa mbongo. Oh, toyoka na audio, papa na futa katandako, ba remember, et pas tribichou. Yepena depuis YouTube, aza penza coffre fort ya ba remember. Maintenant le problème tant Evie azoyate organiser yo moko kende Suisse. Obimele un improvise. C'est pour ça il était méchant avec toi. Quand tu expliques aux gens qu'il était méchant avec toi, azola liso na canapé à cuire, nini. Et puis, obinzamba frappe à quoi? Il y a des vérités que tu sors de ta bouche. C'est pas toi qui veux dire cette vérité-là. Mais c'est la vérité qui te force à sortir de tes trompes. Yanda kwa Evie, oyebite. So batudio adresse ici ko keno ko talibala, oyebite. Magasin siko bando ke sa ba provision ekota na ndako oyebite siko libala ngo kendaki oyebe loko te na ndako wana ni na les alentours. Donc yo soko tango bima yo ba yana yo na convoiturage ba tiko liboso immeuble convoiturage pe yo liboso immeuble OK. Ça c'est quel genre yo kota libala. Bref, bandeko akoma un samedi soir mobile étonné ba obenga mobile azade ana nzela comme quoi on arrive. Il n'avait pas le choix. Mobile déjà il était mécontent parce que eza yetem talinga kakekuna. Bako akomi samedi dimanche eleki Evie bimi na ende azo expliquer bino ke Evie azo fana na ndakute parce que muto asepene na yota so mona ndenga obenga note. C'est pour ça Evie il était tout le temps dehors. C'est pour ça Evie bando ke boka toujours ba poubelle. Déjà encore je pense qu'il était un peu respectueux parce que azo ko sa excuse au boka ba poubelle parce qu'il voulait pas rester dans le même endroit que toi. C'est clair. Parce que moi ça poto est normal, même moi ça Congo qui se respecte. À comprendre que mobile a linginga ta okende. Mais yo comme ozamat singama pour montrer dans les réseaux sociaux que nazana libala. Lundi Evie ke musala ya tikali a sololi na ba mama autorité na o ba ebsake comment ko sala ba kisi bato ba ela ke ba kisi. Le problème c'est quoi? Elle n'est pas intelligente. Aebe ko dosete. Maman na pesa ke ba kisi wane wute kin. Aebite ke aebi ko lamba te. Donc moi a dosé kisi bien zate. Ba ela ke kisi ngo na forme ya mwamba. Ba ebisi lamba fumbwa comme ezaka na mwamba, eza mwamba eza na mwa elengi nango, ozwi mwa nyei otie mukie pour a sentir goût ya nyei te ayoka ngo mwamba. Maintenant elle, comme elle s'est pas préparée, ole atia mwamba belé nyei mukie, ya ke ko tia nyei na quantité ya mwamba. Et puis azo ka solo ya nieme yazo mona ngo kaka asalika ndenge ba ebisa ki atia kisi wana. Donc alekisi surdose ya nyei na fumbwa.
wana evi na musala donc na conscience na moko azoka sola nie olia benga mama autorité wana na ese bino ke ba mama na basangisa kindoki na ye olia benga ta mama wana lobake na o comprendre te biloko yango sola nie makasi ye pona eko babaki na donc azwi nie nyonso tu mosi wana yela ki ye a doser yango na fumbwa Fumbo ya une personne, il y a deux personnes. Pour yo linga ko diangote, webi ke nieza na kati yo liate. Donc il y avait juste fumbo pona Evi. Histoire vraie la famille. Na kanga me nemi na noko na parce que noko na zaki na ba audio. O ndenge Evi bazo sala tunisa na famille. Noko na ewana o master nga apimelanga ba audio. Na bi me o enregistrer pourquoi so bo pesanga. Yango tokanga mabinemi pona zwaka ba audio wana te. Ya tunisa. A dosé nye azu chassé nye nyonso ate mwamba na ebi kutute soka chaki mwamba donc azu nye ye ole ba ke fumbo bachaka dakatine mwamba yate nye bele Evia uti musala fongo la porte soya niei na ndaku partout akuti mwana mwasi azotala ne téléphone na canapé comme si rien n'était Evia mona ndoki c'est là que esprit a Evia ezonga bike makamba to baloba keza ya solo abi me yo fani nini sola nienda kumobimba Evia a commencé à ouvrir les fenêtres Evia kaniti msusu comme azakane muta salité atika toujours ba couche ya mwana ya niei Evia kanisi ba couche ya mwana mtezo lumba akendo tala bwe ba couche te mais niais solanier partout, histoire vraie, Dieu me voit. Et vient quand on a cuisine, solanier yé makasi na cuisine. Azo mona alandi siko soloana sikezo wuta, afongola njungu bwe, njungu solo ya nye toki na njungu. Na ebite soki mwasi wana mama autorité niveau ya nyei nini ya kende ko somba sope ba kausa kyangwe soki pe toki e panzanie donc fulu na sola nyei e via kokate ba benga ma Charlotte bino tubolanda mate ya mama na ndoki mana lobi c'est sûr fezala mwamba elekela ki date comme ute Kinshasa e via bi me mama za ndoki mwamba te leki date Comment koko bimisa solaniei comme Evia yebi na makambu ya ba date ya ba mwamba te Evia aussi il appelait sa famille ba koti conférence yemboli na cagnotte afandi wana conférence e bandi esika Evia finga mama Charlotte ayebake osambela lokuta makamna lokuta ba nokwa Evia komi tunisa solaniei wuti wap ya lobite eza mwamba mama autorité mtaute kini ayela kinga na bambisi na banini tout ça et tout comment mwamba lumba solaniei esika Evi a continué ko la lycée na salon ti ba bengi covoiturage eye ko zoyer na sa immeuble ezongi sa Belgique donc tango yaka ko beta histoire ke ba nyoko la na Suisse il faut lobaka oyebi bato tout bolia na ndaka mona mwasi wana tozela jour na bino poto e baso bolia nini po Evia bika na solaniei soka doser ka nyei di mwana mwasi Yama bomoni ke aibisa bino ke Evi amaka Charlotte. Evi amaka Charlotte parce que azoka solaniei Charlotte olinga a convaincre ye ke bo fanda liba les alaka na ba oy débat genre alinga bando sambela alors que mwana na ya teli mwana mutu nyei. Evi abika parce que ayebi ko lamba te ayebi ko doser te. Soka doza kitani en tout cas moi la moi soyo azo bape mama Congo yo mais toi t'es kilo tenga sina baki no ya na on réseaux sociaux te to tike le prince de la Chine ceux qui prince du Congo oh yo surnommant quand c'est pour les autres tu es là bien content oh yeah bien ngala baby c'est là mukando yeah bien ou bien non zelo siko ya na France au moins on a besoin na tinelo au moins ni foyer siko kenda na Clignancourt j'ai l'adresse mais en ngo yote eza foyer na ote pendant koki ko ya ko simba pe dossier ya mutu siko fanda ka journée na Clignancourt mais elle c'est pas mon problème j'attends que toi tu viennes t'installer balibala na je n'ai rien à foutre de ça installe-toi seulement comme ça ba dossier ba lobima biso nyoso tout na ba commissariat des problèmes c'est ça yo tia mutunye yo za catégorie te oyebi ba voûtement o yaka nango na réseaux sociaux ko yebisa batu tout ça et tout okamusanga Evi n'a jamais été ton mari Evi n'a jamais été ne t'avait jamais épousé c'était l'histoire d'argent
C'était juste une histoire d'argent. Alors, quand là où il y a les femmes mariées, divorcées qui parlent, ferme ta gueule. Tu comprends? Là où tu vois les vraies femmes qui ont été mariées, qui ont vécu avec leurs hommes à la maison, qui ont partagé tout avec leurs hommes, ferme ta gueule. Comprenez? Hein? Pour vraies femmes, nakatanda ko tchela mobali nyeyite. Otoki sa nyeyike, tout na sou bateau basala bakis. Retourne vers ta mère. Maman a bien appelé ça que dosage ya bien te. D'autant on y a kako fingi sa Evi. Pour Evi a kako lobate. So na lobisa no quoi éviter parce que ma solo tunde bozo soit nana ba maman Charlotte. No quoi Evi enregistra ka. Tu au finga kabango famille mobimba. Ils en ont rien à foutre. Toi t'es quelle catégorie de femmes que quelqu'un peut épouser? Oh, tu n'as qu'un groupe mobimba, ba finga na ba bokilo, na ba semeki. Oui, c'est vrai que dans un couple, il peut y avoir des problèmes. Qu'on soit na ba famille, na ba semeki arrive à ka. Mais à niveau, ya quoi, ko finga bango, ya rotinda groupe na réseaux sociaux pour na ko émiler. Mobala normal à koko lingote. Il faut balobala lo koso. Oh, ba belle maladie à pigeon ya ndeke. Hein? Bangwa nande fo ba ya pembe na yo. Pobo sansana kindoki. Po ba ko lia mbongo ya ba wuwu. Tant mbongo ici la bo finga ba fingami ba passer à autre chose. Le problème c'est ça. Na ba seme ki no ya ba zo traîner pembe na yo, ba zo ba te lobi ba robe wana o ba olatisa yo e ko fingama. Ba zo ba te ba ki kuku osika ba o yambela yo ndaku ya kota entrée arrivée e ko fingama. Ba zo ba te foyer wana client ko reza déjà na ba capture. À un moment, il faut arrêter hein, quand tu fais des sorties pour parler sur des gens. Hein. Hein? Quand tu parles de Alain Pelé, Mama Congo, et so tu penses que nous tous on est comme toi? Ce qu'on les kabanzela nyo so ba musicien o ba bala yote. Yo ya Sony parce que nous là où on n'a pas eu d'alliance, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Yo kaso kwa ko salir batu. Oh Mama Congo, ayiba bilamba pona Alain. Na beta garde à vie à ko yibate. Nan pe na yiba na magasin te. Naza pe na nini te. Parce que soki nazaki na kazi ya ko yiba. Nde na sala sika bambongo ezate. Nde na koto ya ba coffre fort ya bambongo te. Alors tes mensonges à déballe là. Faut le garder pour toi. Kozora ba soni na o yaka na réseau te. Ba mibali to leka banzela na bango mutacha na ndako azate. Ba mission tout o ba leka na nzela na yo na o ba yiba o ba collier ba chaînette mutatsa yo muto asima yo na public azate qu'on soit dédicace ces l'autre côté que Mama Congo ba boaka été. Toi tu penses que ça intéresse tout le monde? Tu penses que pour être aimé il faut avoir des dédicaces par un homme? Les hommes qui ont l'air femmes à la maison so ba boaka yo libanga ngo ba définition ya kolinga. Toi tu as reçu tous les genres de dédicaces. Pourquoi est-ce que nanda koko tate? Pourquoi zo luka libala na makasi bwe na ba bougie partout? Parce que ces hommes-là ne t'assument pas. Ba o ba assuma ko wana juste pour un temps. Le temps qu'on sait la bango ba cotisation. Mon lien si ba niei. Je comprends même pas comment les gens osent venir boire encore ne fût-ce que du jus chez toi. Yo nga lié ça Evi niei, histoire vraie. Toi tu penses que mobile moka koko fanda kaka oyena ndaku na mwana nae ata na chambre no kotate. Wana libala ozoba na kenda libala mobala lali sanga na canapé na malili ate loko akofinika te. Mais il faut avoir honte hein. Faut karapenza soni hein. Et mobile yo finga déjà na réseaux sociaux. Comment tu as fait pour te retrouver dans le même lit avec un homme que tu as eu à insulter sur le réseau? OK la sonité. Ngai yakato funda naka. Réseaux sociaux pour moi. Au moins au kaka presse nazo salao. Et ça level et clôturer nyonso tout. Et clôturer tout. Et ça Sonia, quelqu'un qui est venu nous chercher nous, mais toi t'es parti le chercher. Bisous bye là-bas. C'était juste pour vous informer que Alamba kabanyei, histoire vraie. Et loko Evi a benganele na Suisse, et ça nyei. Et puis à Kenda kuna sans permission de Evi. Il n'a jamais eu de mariage. Et puis ceux qui n'a pas la place non des combats Evi pour et so changer moi na ba combo. Comment beta ka di sola Evi a marqué yo hein. Mbalboso na mona moi si hein. Asali samla kozala Cindy le cœur pendant un temps. Ayembela mibali tout baleka na vie na ye. Yo faut kutana kakol.
alesa koma kofi à volonté que akanisi oyembela era likofi oyembela Feli likofi oyembela Evi likofi oyembela Dondi likofi bama kofi partout na bamibali to oyembela c'est quoi entre bisona yo nam tazana kema bolingo. Tu nous as déjà entendu venir parler des hommes sur le réseau. Il y a que toi qui parles des hommes hein. Tala moi si oyo ata ba eko sala ba je fa comme ça en réalité hein. Tato ya munene o ayaki ka ko meka yo hein. Ah bon selon moi garage wana yom to banda ko publier partout o banda ko publier partout ozola lisilena mwana no na tolo yoza lokola yoza vraiment photocopie de ta mère. C'est-à-dire tout ce que ta mère a fait né ta maman na banda memo papa kyodo azo memo na kindumba na ye tititi tant age poussani akeko boa ko pa ba mokonji yoza ka kyodo. Toi tu n'es pas mokonji bandeko. Maman na ye asala témoignage que aluka zeme pas papa kyodo. C'est comme ça qui yo botami. Tu es l'enfant de qui? Maman na yo akenda ba séance ya kozwazemi et pas ya papa kyodo. Si ko papa kyodo anam te sa maman na yo kota maternité prend les morts les enfants morts nés hein kene ko boa karabango na nini. Si ko tant yo botami ko bono feza nani mokonji ou kyodo. Hein? Tu es dans la malédiction parce que kyodo a sokola kyoto avant kufa. Olo oluka pe délivrance oluka susu edingwe pa kufi bokutanite kyodo pa kufa bokutanate. C'est pour ça